bité soki bandeko na biso ya ozone bazali na yombo po nzela ya bare ebebi lisusu. Soki oleki na station oyo ezalaka pembeni ya centre supérieur militaire okokamwa na bare na ozone. La nzela ndenge bebi kotoyo mituka ezo souffrir makasi pona eleka mabulu esalami na mipanzi voire même ba beto bacha pembeni bandi kobukana. Mbula ezali kobeta te metela mai ndenge tonde sikoyo. Bongo tongo mbula yango moko ko bande kozala ndenge nini kotoyo bande ko bazosenga na bakonzi batela situation na bango. Modèle mituka ezo buka na ba amortisseur lukela ngo kombo. Tozana mbinza ozone na ngaliema na station ya ozone libulo banakala na ngam na ngotso régie les toboka régie les qui par ko ba ma ko so de la portion na été mais libulo oyo libulo de plantation à caractère fort moi to ça les até to beta demi terrain moi to comme destination à barrer ça té moi tout va qui dans la station pour la libulo oyo mi tout réseau coup dans moyen que to senga gouvernement attention libulo ya solo vraiment niveau de menabiso l'étape ça mbongo on fait derrière ko bondisa Zela o biso atambinza mais ça ne va pas ndwa moi était pas tellement Zela o le match est bien té match est mabé le biso va chauffer to souffrir ce qu'on a salé en 40 minutes na bimaka kitamo 40 minutes kana station moi ko le gâté tala club nzela na biso to vivre avec to te ban chauffer match est mabé ngalemba to pour la 3-0 Binja 3-0 mais Binja 3-0 to pour la Binja 3-0 taba commune supposé. Nzela oyo bonzimelanga ezalaka toujours na makambo. Bande kokote ya DGC balelaka ebele babongiseli bango. Kasi komi siko pembeni na station oyo ezosala pasi bakonzi bobongisa pona bande kwa kote bazalaka ebele transport ekomi pasi pona bango. Ya solo bonzimelanga yi.